ya solo ngai na pesi bino losako na pesi bino yenge bisika nyonso bino bokutami oyo bozali komona ezali penza ya solo yemei wa bino Nabi Lukombo Piswaki Nkosi ya Mbemba oyo wapi azali mokambi ya Nzila Congo to leader ya Nzila Congo à travers le monde na pesi bino mbote na pesi bino losako bisika bino bozali ndenge tolobaka ete mikolo nyonso tomemelaka bino ya sika pona nini pona kobakisaka mwa moko na baboyebi oyo bomizalila na yango deja pona nini balobi ungimi na mfundi kansika ungimi na nzailuko kadi buzoba dia budianga pimelanga ifufu kasi kopimelanga maele te parce que buzoba eliaka tokosamaki mingi soki to insistaka na mo wana ete tokosamaki bayaka kokosa biso alors biso na tango toye pona kodésaliéner bato oyo bazalaki aliéné toye kolongola aliénation na peuple Congo na loposo moyindo bakoko na biso balobi linga obiyeba yo moko yambo ete okwa koyeba bato mosusu linga oyeba bangomba bamontane bibale oyo eza na mboka na yo yambo ete okwa koyeba bangomba bibale oyo wapi eza na mikili ya bato mosusu me linga okwa koyeba baprofete oyo tata Nzambe atindaka na mboka na yo na mabele na yo yambo ete okwa koyeba baprofete oyo wapi tata Nzambe atindaka na bamboka mosusu na loposo mosusu yango wana ezali na litomba monene na biso lelo toka koyeba na mozindo oyo nini volonté ya tata Nzambe alingaki pona loposo moyindo ndeko kamata tanda basi 9 tanda bango wana alors banda kotala okomona ke mibali nyonso bakobanda kolanda kaka wapi mwasi moko me mwasi nini yo bango bakobanda kolanda bakozala kolandaka mwasi oyo aleki kitoko ye wana bakobanda kolandaka alors ke tangu bomoni Afrique wana Afrique oyo ya biso mabele ya Congo ezali mabele oyo elekaki mabele kitoko na bomengo na makambu nyonso tout. Et c'est la raison pour laquelle balanda ki mabele wana na tina bako akoyiba ba diamant ba or ba cobalt biloko nyonso eza na kati ya mabele wana. Et pour mundele akwa koyiba ayiba malamu il a fallu abandonner ko aliéner peuple Congo ko aliéner moyindo tango ko aliéner ndela lego na siko bino bokomi ba bolole ndela tango na siko yo mundela ko ya kozwaka bomengo na bino na ndenge nyonso ko banda 1471 ba mindele bakotaka na mabele ya Gabon esika wapi babengaka yango Rio de Gabao mais biso bakoko na so babengaka babele wana Congo dia luango ezalaka Congo mais tangu mundela ina 1471 bakobenga babele wana Rio de Gabao tangu ba français bakoya ko conquérir yango Rio de Gabao ekokoma Gabon oyo lelo tozobenga mboka Gabon et na 1482 babindele bakoya ko niata mabele ya Congo na royaume du Congo bamindele bakoya ko kita esika wapi bakoya bakobanda ko désaliéner biso na tina ete biso siko tokoma babolole tangu tokoma ki babolole ne tango na sikoyo bomengo ya biso ekolongwa na mabele na biso ekobanda komataka kokende wapi epai na bamindele lelo yo soko ina poto eloko nyonso ko simba libaya o simba libende o simba mwinda ba matière ezouta na Afrique mais biso moko kuna bankolo nango tozo ko souffrir pona ni parce que ba yebisa ki so babi attention bolanda bomengo ya mokilité parce que bomengo ya mokili ko tikala to yaki maboko pamba to ko zonga maboko pamba donc okoyi ko simba bomengo te ana mokili il faut ko sala pauvre balobi riche akokota na lola te po ndenge nini chamo akoki kokota na tonga
Alors qu'il faut aimer la pauvreté. Mutu mwindu pa bandiko kosa mabike na kozala na mbongo mingi te parce que so na mbongo mingi eza malamu te po tangu Salomon asolaki na tata Nzambe na yebi te soki bandaki kosola na langi nini na tata Nzambe. Alors tata Nzambe alobi na esenga nga o nyonso yo ligi abi tata Nzambe kopesa nga mbongo bigi te po soki nazwi mbongo mingi na banda kofinga yo omona wapi. Tangu tata Nzambe apesi bomengo kosepela kozongisa matondo bando aider même ba pauvre. Mais comment yo keno kima bomengo bato sala bongo pona nini balingi yo moyindo ozala pauvre ozala kaka toujours aliéné zoba bololé. Alors que ba memeli biso ba biloko ezali ke to yaki maboko pamba to kozonga maboko pamba bomengo ya mokili eza na tina te. Tata Nzambe oya tchaki bomengo na mabele oya pesi biso bomengo alors que biso to ke noloba ke bomengo na eza na tina te. Est-ce que toza en rapport na Tata Nzambe to toza en rapport te? Mais bandeko Julius Nyerere oya zalaka président ya Tanzanie. Quand les Blancs sont venus en Afrique, nous avions la terre, ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre, nous avions la Bible. Tangu mundela yaki na kati ya mabele biso ya Afrique, bango bazalaki na ba Bible, ba Biblia, alors que biso tozalaki na mabele na biso. Balakisi biso ko sambela misu ya kokangama. Tangu tokangaki misu tolali pongi ya kotelema me kofungula biso fokolaka misu bango bakomi na mabele biso tokomi na ba Biblia. Tambula na Congo mubimba mboke tonda ba diamant, mboke tonda ba or, mboke tonda ba coltan, mboke tonda ba minere me ka otuna soki batu boni basi ba mona diamant bakoyebi soki ngana na mona diamant te na mona onkana ba photo coltan ba mona onkana ba photo bomengo ya Congo kosimba te pona nini bankolo nango mindele. Alors que yaka awa na poto banda kotuna ba mindele bodi basala ba Bible na ndako na bango ba mindele basala kana ba Bible te ba église onyoso bozo mone tonda ba noir ba batondisa kango ba mindele basambela kana bango te. Ok na Congo ba mai nyoso soko zele kam kola yenga okomona bazoko batisa batu kuda mai njili pasteur azo batisa mwana azo batisa muntu na yena muntu bana ko batisa bakukuli na mai njili bakufi. Mais les cas on a poto okotika komona ka jamais na fleuve Seine, jamais na Tame Soliva omona ba mindele batondi bazoko baptiser batu makambo lokuta. Alors que bandeko ngai soki na bike tolo ngwana pongia kotelema tolo ngwa pena na pongia kotelema pona nini parce que Tata Nzambe azali mutu na ordre ye moka lo bien mote oyo ngana kabuli muta sangisa te pe oyo ngana sangisi muta kabula te apesa ki mutu na mukili na munoko na ye tango yo abandonné langue maternelle na yo pour kolandaka langue ya bamindele olobi te soki na sambela na Kikongo soki na sambela lingala Tata Nzambe ko yokanga te po Tata Nzambe yokanga bien fona sambela na français na sambela na anglais ozana pongi ya kotelema ozana pongi ya ba bébé ozana nukomela biberon e sengena yo kolamuka e sengena yo kolongola makati na tangu Tata Nzambe ataki langue na kati makila na yo ezali code secret o ya taki pona yo na ye osololaka. Alors que il faut koyeba yango bandeko muta kosa yote tangu Tata Nzambe kabulaki apesi biso mabele ya Afrique apesi biso bomengo omona wapi Tata Nzambe apesa biso mabele oyo atondisi bomengo na kati akamata mayela kendo pesa na mamindele. Est-ce que ezalaka te? Mais pourquoi? Parce que mutu mwendu aliki kosalela mutu na yete mutu mwendu alingi kokanisa te mutu mwendu malamu abundisa muninga na ye mutu mwendu mais azana tante alobaki eloko boye nakosani po comme eloko boye mutu mwendu azana tante. Alors que lokola bazwaka mabele na biso tozalaka kutu na taya kosala su ba recherche te na taya koluka te totika mundele asala ne koti kuna biso tokanga maboko tozelaka. Alors que okokende na ba race nyonso tu sokokenda ba peau jaune bazana bonzambe na bango basabelaka Nzambe na bango pe balobaka ke bango bauta na Adam na Eve te bauta na Izanagi na Izanami bazana religion na bango ya monde jaune esika bazana livre sacré na bango
oyo wapi babengi niyongi. Bango basambelaka banzambe ya bapaya te, basambelaka na ndenge ya bobango. Et voilà, soko keina le monde rouge, okomona que la race rouge, bango pe basambelaka banzambe na bango, basambelaka na lolenge na bango, et sika wapi bazokumisa Vishnu, Krishna, sambela na modèle na bango, et bazana livre sacré na bango, Biblia na bango, oyo babengaka Bhagavad Gita na Veda. Bakotaka na bango na bamakambo ya baatu te, bakotaka na bango na bonzambe ya baatu te. Mais soko kei na race blanche, la race blanche otomonaka otobengaka bamindele, bamindele bazana bonzambe na bango ya bango. Esika wapi bazana livre sacré na bango oyo babengaka Torah na Talmud. Torah na Talmud, mundele jamais okamatango apesaka yo, akokamataka jamais Talmud apesaka yo, mais tango bamoni ete il faut ba dominer sur l'Afrique, ba dominer sur l'homme noir, ba dominer sur le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ba yeko sala o babengaka la Bible romaine, Biblia ya baloma. Mais na kati ya Biblia oya baloma bakamati histoire ya bana Israël batie na kati. Donc eza lokuta monene parce que eza lokola yo ke na kati ya shop ya magasin osombi DVD bakomi Félix Wazekwa metango okota na kati banzembo ya Papa Wemba. Na banjo ke nkozongisa ngo. Obibe ngana sombi band ya Félix Wazekwa. Donc Biblia baloma les livres romains, cela veut dire il a fallu za na makambo ba romain na kati mais bakamati bakosi bakamati batie makambo ba Yuda falsifié. Ma solo ya lokuta ya ngomoni ba juif bango batanga ka Bible romaine te, bango bazana Torah na Talmud. Alors africain ali ko landa bonzambe na yete. Akomi ko landa bonzambe ya ba mindele. Akomi ko landa bonzambe ya ba nani? Ba pojon. Akomi ko landa bonzambe ya ba peau rouge. Or na loi ba lobi boye. Peuple ya kobosa na nzambe na ye e kake kosambela nzambe ya bapaya. Peuple wana kozala dominer sur bango. Okoki kosambela nzambe ya bapaya te. Yango moni na Egypte tangu bana Israël basambelaka nzambe ya ba Égyptien bazalaka dominer na ba Égyptien. Lelo ba indo bakoki kosambela nzambe ya ba mindele alors que ba mindele ba dominer sur bango. Bayindo bakomi kosambela même banzamba ba chinois, même les chinois commencent à dominer sur la race noire. Mais quand on a dit que en 1975 Chine na Congo, Chine ezalaka na se Congo ezalaka likolo, mais tala biso to koti kosambela tina bonzamba ba chinois, to kota ba maikari, banini, voilà bakomi ko dominer sur biso. Biso to koki kosambela banzamba te d'ailleurs soko tangi na Biblia oya baloma wana. Tata nzambazo yebisa Moïse, kende ko yebisa peuple d'Israël, va dire à mon peuple, je suis un Dieu très jaloux. Basambela banzambe ya bapayate. Mais pona nini nzambe ya ba Israël ba Israélien akoyebisa Moïse, ayebisa ke azali nzambe moko jaloux, basambela banzambe ya bapayate. Donc ayeba ke à part Yahvé, il y avait aussi d'autres dieux. Alors que ndeko tina lelo yozaka toujours da bobungi tango yozo sambela ka nzambe ya bapaya. Mais ce côté la Deutéronome 13, même la Deutéronome 13 va lui ezala mwasi na ezala mwana na ezala mama na yo tata na yo oyo nani afanda kana kata ndaku na yo. Ata olinga kaina modele ndenge nini eke aye ko yebisa oke yaka to kende ko sambela nzambe. Eke nzambe na bakoko na bayebaka ete nzambe ya bamboka mususu nzambe ya musika muntu ya ndengwana koyoka yete eloko yoko sala ko tombola ka bambi ya libanga bamba ye alors bo bamba ye mabanga bo boma yeti ya kokufa pona nini alingi ko derute bino na nzambe na bino komema bino na nzambe ya bapaya. Chaque périmètre culturel ezalaka na ba ange ba archange oyo wapi ekengela karasola ba ange ba kengela ka ba indo bango na te ba kengela ka ba mindele tango to kufa ka même na mokili ya bolimo ba mindele ba kana kote na bango biso to kana kote na biso to sangana kate parce que tatanza balobi oyo ngana kaboli eza na musuneza na molimo muta ko sangisa te oyo ngai pe na sangisi eza la muta ko kangisango azate.
Donc cela veut dire que ndeko il faut otika olongwa na pongi ya kotelema, faut olongwa na pongi ya ba bébé, pongi o bayaka ko lalisa biso ko banda Bible 482, alors que tangu yango etelemi esika wapi wabino na bino kombo biso kinkosia mbeba azali ko ganga parti ya la diaspora mubiba de sorte que bana na Congo nyonso ba kwa kozonga na nzila Congo, mais nzila Congo ezali nzelo ba koko na biso batambulaka ndenge ba Israël ba lobaka bango batambulaka na halana juif. Halana juif cela veut dire nzela ya ba Yuda. Tangu ya koki biso nyonso to ya na Forest Gate esika wapi mateya ya solo solo epesa maka parce que balobi ungimi na mfundi kansika ungimi ninza iluko kadi buzoba dia putianga. Boya na Forest Gate esika wapi biso tozali kozela bino ba oyo baza na France, dans l'Allemagne, partout bokota en contact na biso tokoya kofungusa ba mbongi bisika nyonso bozali po mutu mwindu azonga na nzela na ye o bakoko na ye batikelaka ye to zonga na nzela ya tata nzambe ya mpungu mvidi mukulu a Congo o makongo okita Congo iya la Congo wana nde oyo penza ba kombo tata nzambe ya milakisaka epai ba koko na biso to kwa kobenga e to longwa na ba vantiri ya ba Yahweh, to longwa na ba vantiri ya ba Vishnu, to longwa na ba vantiri ya ba Ganesha, to longwa na ba vantiri wana parce que ba koyoka ka biso te balobi samba nkulu akukusambi nkulu anganiko kadi kitobe kakiba kwanga mungamu wa muntu ankakako. Donc isambela koko na yo ko sambela koko ya batute po mabele cimetière bazwa kango esika bakunda muntu na yo soko ke ko so mabele cimetière bisika bakundi muntu mususu okobela libomo ko kima mbango ke nozongisa mabele wana yango wana to tika ko sambela bakoko ba bindele ke to sambela Moïse, to sambela Elia, to sambela Abraham, to sambela Jésus, to sambela bakoko ya mindele to kabati bakoko na biso to tie mu Congo bakoko na biso basala biso mabete soki bango tende biso tozate mabelo oyo biso tozovanda bango bato batikela ka biso mibeko oyo batika ka biso foto landa mibeko wana alors que nyonso na kokota mozido nango yaka na Forest Gate awa to yaka kana mutu ya mpuku parce que ntu ya mpuku imbadukulu ya yaka mutu ya mpuku ezali ebandeli ya kwanga yaka na Forest Gate tozali kozela yo esika to kokota na mozindo e place wana kolobake ya solo ngai na kangolami na lamuki na pongia ba bebe na lamuki na pongia kotelema na tiki biberon sikonga na kolia kwanga esika wapi na komi ya solo mutu pe bana na ngai pe bakokota na bobungi wana te soki ngai na komi wana maloba na ngai masuki ingeta.